te ba suspendant un passeport te passeport na ngezala donc tout ça les tourner tout qui Angola tout qui Brazza et parce que ba cacher zali cacher angolais en fait sa passeport ba cacher zali donc après wana na longwana ngana bosana kutu mamba passeport et puis mutema malamu oyo goga na zala na ngwa linga problème na mututé a jeune c'est là qui petit na y passeport par rapport à identité Capage TV Nani basukoli pina ma ba insecte moko boya bien te donc félicitations on appelle ça d'abord félicitations il y avait na bienvenue na goga cause nostra parce que moni balobara yemo to ça va bien mais tout autour na yo so makambo za mabe et marché te Capage TV ngana ka ba soupçon mo boy ya Karine Mokonzi ya solo yemo to balongoli ndingi na yoki mais soki pina nandimité pour normalement na limité pour y a le banque orchestre on est bango ya kolongo na team de wat Capage TV choix ya kolongola oyo to kolongola tom suma mbolin ko récupérer oyo azaki tom sous seconde donc au tangi kombo ndeko na biso Jaël Show ouais là c'est voilà ils a choix bien selon yo héritier ça le choix bien et non choix bien Capage TV musique na biso et qui est liboso kala tozara na amour mais amour en ici là donc il faut amour nezala quand il y a musique congolaise okay. donc c'est ça Capage TV ngasiko na poser question boy par rapport ya maman po yo biki ya ni Rabi ne change pas te na bité que Rabi ne change pas na bi bongote na bi que caractère na yi nenga zalelaka pour changer à mesana bongo parce que on a nga zuka terme wana Rabi ne change pas bah on a eu tout lobby ni bona nga été Capage TV Capage TV Cynthia Capache Congo Web Cynthia Capache Airbag Cynthia Capache Cynthia Capache Cynthia Capache malgré Capache motona lingeli mama machele motona lingeli makosina mama senti mama na botola okongenga lokola moya mbugwa koko malanga. Ah, j'ai des larmes. Yeba que depuis na monaki yo nakoma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O troublé nga bongo. Est vrai. Cynthia Capache Airbag. Merci beaucoup chers internautes, bienvenue chez vous Babi. Merci pour la confiance Nabino Babi. 4000 abonnés moins dans l'espace il y a une semaine seulement 4000 abonnés. Merci pour la confiance sur vos PSAP sur la Capage TV. Vraiment tous a vraiment solide, tous a vraiment soudé ensemble avec Yemoro Général Major Cynthia Capache Madame. Donc vraiment on a toujours Babi Sadio Mané la pointe. Vraiment c'est déjà demain finale hein, Liverpool quoi. Donc éternel Mobutu Lisusu. Vraiment tout format équipement vraiment solide. Toujours continuer toujours pour toper Sarabino toujours Kabamarama bien. Merci Naba staff Nyon surtout na Bordeaux na Ogoshi Air Ciseaux hein, Ciseaux d'or de Bordeaux Ogoshi Air. Merci à toi mon vieux ma sœur Noëlla Séoul là donc la vietnamienne vraiment merci pour notre soutien toujours. Aujourd'hui je reçois pour vous Prince Badia Balobi moi Nayasta Azasta Prince Babia, ensemble, on a tourné ça Prince Babia, bonne santé. Ouais, santé, ça va bien par la grâce de Dieu, Junior, Mobutu. Ah, Kala. Ouais, d'accord, story ça là. fait déjà un bail. Ouais, on est là ensemble, toujours dans Capage TV. On a pu sabattre tout dans Capage TV. Parce que ils en ont parlé, mais excuse car peu sur n'engagé sur Prince Babia mon année mais et bien qu'à concentration, ma camarade tout ça là. Moi studio, moi ni kaba travail belé mais je suis là. Merci Prince Badia, il est là plutôt donc Prince Badia Zanabiso. Mais avant tout tourner nous donc na signe na bino Bulanda Sports et puis toujours en Sima. Merci.
makambo ya sika, makambo ya sika ye salon malaika. Ba fi nyonso balingaka bopeto. Bopeto ye na Kinshasa, eye vraiment na lolenge nyonso. Eye na suki, eye na maboko, eye nelongi maquillage, suki ya malonga, maboko ya mwasi il faut engenga. Ba vernis permanent, plaquage ya sorte nyonso na salon malaika. Manzaka nanga toutes sortes ya plaquage eza awa. Maquillage moko simple, maquillage ya soirée, ya fête à mariage, ba marié nyonso. Salon malaika eye pona bi. Otalanga ndenge na ngengi na salon malaika, oaki soin te okobima soin. Salon malaika adresse eza se moko, référence poste, arrêt vite net. Obwaki kaka misu na ngambu na yo ya droite. Okomona complexe Monanteba. Salon malaika eza wana. Ba numéro ya contact ya motu ya manzaka, ya motu ya suki nyonso ezali wana na salon malaika. Naki soin te na bimi soin. Oui, merci. Donc, Brotolanda Sport. Donc, vraiment, merci à nos partenaires, à Bissonnia, surtout pour soutenir Capage TV. Notre invité là, donc, Prince Babia, Boni Bassan, j'étais calcul. J'ai calcul. Donc, on calcule toujours. Moi, je calcule, ça va. Je calcule, c'est bien que déjà dans le marché. Bato consommer moi puis merci na ba surtout ba pesinga ba félicitations parce que na moi ba félicitations belé na ndenge ba YouTube na ndenge ya ba Instagram na ndenge ba Facebook vraiment merci beaucoup donc na ba boîte SP merci parce que bato komelanga moi belé Prince félicitations Tony Maître ko yemba boye donc vraiment je calcule les autres qui est bien. Nalelayo bientôt là le clip parce qu'il y a mis 2 titres donc laisse-moi t'aimer na Nalelayo et ça peut ba style mingi ya awate ya rumbate on est moi afro nettement moi nigérien moi France tout 5 comme ba style donc bientôt les clips déjà parce que moi ba difficulté avec qui yobika no toujours ba production té toujours bonana si les autres ouais clip ne salamate sponsor na té yobira Kinshasa yobika ni musique à Kinshasa bon ba père bazali mais moi yobika moi volonté ça moi les kambango yobika ndenge zala mais na kota ba palin parce que yobika ba père balingaka fukota na parler donc na kota donc na choité donc na kota ba parler mais je calcule les autres qui bien donc bato ba retenir kaka na lelayo bato mingi parce que bato ba mingi na lelayo donc bientôt les clips quand même te bozo clip la bino ya kitoko na Trace Africa Trace kitoko donc quand même maman mes amis quoi donc malé bekaka ouais je voulais juste te signaler que Capage TV présent derrière toi ouais vraiment au palais puis na PC salutation belé na mère na ngai Cynthia Kapashi na bien que mingi général donc major mère na ngai yo mais ça na resuma moi il fait beaucoup là de la presse donc na PC mbote belé place azolanda mère ayebi donc azara toujours donc merci donc Ezasko ça dit à quoi il lo donc aux onité yomozo bunana effort na yomoko donc ça dit à quoi il on est ça penaki Prince Babia batu belé otomona bango bazala na vieux na papa oyope ba meka kotsama loboko mais jusque là peut tout le monde va genre ndenge gara donc au mona obunda yomoko eza nini bon batu mususu bako ya on a bi moni mutu pas aider yo batu mususu na ndenge sko ba monta ke pour ba aider Prince Babia faut peut-être prendre habiter ce prince ça la ndenge nini parce que musique à Congo ils a tellement passé ya ngomona ba massa mususu peut-être au bobeta na habiter peut-être ba production nous tout le monde a bomaé tout le monde a production tel donc Prince Babia non a joué producteur oh David Monson produit Prince Babia oh ce qui fait qu'il gagne cette production donc na joué na production té na zo buna non na ndenge nanga donc bato lingi ba aider Prince Babia na za nanga mais bato ba monta la plus mingi on a bi bato monta plus caractère peut-être ya mère ya na ngelo na ce qui bato batali mère nanga mutu moko te osungama parce que yo ebika maman internet ndenge za lobi mère ndenge se comporta donc mère za ndenge na ye parce que mutu a changer mais ma maman ndenge linga azalela ndenge na yebeli ye a changer te parce que ça ndenge na ye depuis bon mois na ye azala bongo abotama bongo a changer te vraiment franchement non celle du Inde a changé raté mais hier on changer non bon bien sûr mutu a changer na ye mais ngai ndenge na yebeli mère nanga tu vois maman c'est une bonne maman après ça conseil na bana na ye
mais mère ce qu'on a loba peut-être na TV mère ko lobeza ningi lay mère loba ka fort mère pena ko loba waneza batutu ba ibike mani ke dépris ya mwa tom so mobutu donc fali ya boya tom so non l'autre c'est ça mabona maramna yo non pourquoi pas perdre na boya parce qu'il y a une tali bocha matsanga na parking un grand hôtel azaki mutu oyo yi Koffi Olomide mona kinga te mais yim talakisa Koffi Olomide ke mwana ya babi azali na Fikini il y a le 25 novembre. Donc merci beaucoup na les grands prêtres de King fallait pour parce que waza papa nanga. Donc na kota na palais avaba qui des voyages fona ki utike la perturbe ayoka na éviter soka yoki mais soka yoki tinga moko no ki tika ngo kala mingete aza. Bon baza déjà ah ouais bati Gabon baza déjà donc ba on y surtout baza donc père na moni yoka na yora père ani ouais il y a seulement des mouvements maman botaki papa qui nota la lifanto hein leki na biso suka Fanalia donc bienvenue à bébé Fanalia vraiment Fanalia donc on a petit na biso tango kola ba vina bazali kanenge zala donc na moni vie akindaki states akinota la mère même maman na napi merci félicitations na binomi balé na le couple. Mais les 4 déjà les 4 ça va y na lobby si batunyo surtout batu babundeli yango ba Ken ba Manike de John tout le monde batu pelé ba bundeli yango voyage. Il y a les 4A déjà tourné à Amérique. Ce que yo étant que moi na artiste c'est pour bango dans mon avis déjà na ba page musuzu neti Fly Tambo akomaki donc à ta chroniqueur mon côté azana place na avion oyo mema ba nani oyo mema ba musicien pour na tourner ya nani mais pour n'était au kinegi kolela pour yo pe ni ba matsakio na parking ya Grand Hôtel akoyi peut représenter pe kuna na tourner Amérique on est ça là bien bon moi na éviter parce que on a musicien ti on est ba musicien il y a effectivement na lobby par rapport ningi à présenter kio na parking ya Grand Hôtel on est juste hasard monique li fantoyer mais oh ils sont comme embouteille siko que na boulot par rapport à orchestre na yemo leader donc il était que presse babia azala na 4 victime donc c'est impossible totalement impossible na voyage parce que na pour ba nani ba journal ba chronique ba ceux qui na TV ceux qui na TV soit na pour ba kende tenga na senga père na voyage parce que voyager on a musicien na koba na kolela voyage parce que nous les musiciens on ne sait jamais parce que ba voyager ya na o makambo sala bana le plus o ezara par rapport chez moi na senga papa na de King Fally Ipupa on a le chapeau père na a soutenir kanemo na il kambuka ya soutien parce qu'il y a ça des King pour bien des King donc tout le monde ngo yo mona ke mamusu sala ma donc ninge afula batu mususu to moni lelo ba Chesco ba Bima ba Anita Morabu ba DJ Virus ba Boogie ba Christy Lova donc ninga afula batu mususu afula pe mona na apesa e chance à soutenir mona na donc il a un rôle bakana de King Fally pour na TV ni ba caméra batu ba na biso so ba ko komiser les messages papa nanga sous les kauka ebi kazali vinanga ikoko dilaso opéra vinanga faire gagner la merveille na ebike batu bazali donc ba komiser vraiment des cap message oyo que moi na prince baba bikaka juste soutien à soutenir kaka eloko parce que nzembo na imba na lela yo na tanga kipe ko moni na kati OK oui chéri motema nanga oyo nga na préféra zala pembeni nanga give it to me notre amour jusqu'au paradis ignore ce que les gens te disent on sera fidèle comme Nana et Fally Elmara donc on a vraiment na ninga signe reconnaissance ninga matisa kinga parking ninga zo soutenir muki mais mingi fina 100% soutien ya père nanga et sangabe puis ba leader nyonso ya Congo merci Yoki internet pe ningani donc bat balobi en trop Prince Babia enfin bazon les passeports naï Prince Babia enfin a osa moi déplacement si moi Kenya babi bientôt la Kaming TV na biso Papi le Roi babi mutumo atika na nyonga mutu TV na Papi le Roi abetsanga mo tourment boyanenga ba Soudaf les 30 je crois les 30 déjà bana Soudaf union surtout déjà ba za la wana donc Prince Babia na betaka juste moi 10 jours moi concert mo kaka ya week-end to
pesika elengi kaka parce que naimbi kaka naimbi ba papa na fali pupa ba c'est vrai que gola ba vie na biso des fabricants c'est vrai que donc pour nous c'est ça bana surtout Soudan. OK, c'est vrai que héritier Watanabe azong si le passeport na yo. Ouais, normalement ils allaient. Na mutuelle na auto ça na ngokuta wa mais na mon le rôle là Crisco na mon le ezate pour bamba ezate donc peut-être Crisco mta signé on auto ça non. OK. Nous avons un pays. Disons déjà ils allaient donc Goran Cosa Nostra. On a zavi nanga. OK. Bato bakantsarande tikolongo yanga na kati la team de Wata na bango na longo na kati la team de Wata. Pour na Gogan te parce que Gogan a binga na ngati na. Olongo pour na nani? Nga pour na longo ngamoko parce que la team de Wata. La team. On le bité yemoro Wata na be Gogan na bi la team de orchestre. Les linga yanga te. Donc ba musicien de balinga kyote. Musicien na ba bureau de balinga ngati. Na ba bureau ne si banani pour bon na ibi na otanga na otanga na ba kombote po yo comment que principal batanga ke po comment que so tanga ko ba porto plein bakangi yo donc na otanga na kombote mais bato na ba miyebi parce que ça dali solo kala donc 2 ans déjà je crois 3 ans des 2 ans donc principal bien na pendant 2 ans déjà donc masolo ou na tikango mais dans un problème tina vie na nga héritier watana boso to kutani salam ma vie zali donc atikali formateur na nga yimta formanga donc yimta pisanga makambo binomo bomona na ba dans classico na ngola to sala tourner to kina ba braza to beta na ba matadi ba Béatrice Hotel ba place belé par rapport à la team Wata nenge lelo isokwami isokoli image nango et dégager ba salita mike okolo banini pour na hériter lelo ou bien ce soir là. Oh, vous avez informé te yo oboyo tanga ba kombo aka besoin tanga ba kombo mais yo mtu biso opesi information yo ni follow bana TV ke ba bengani tel je évité que Mambola héritier a dégagé Mambola sondene Mambola yo évité solo mais minito Jaël Show mtu azui ba faire ba ouais na pesi mbote na Jaël Show ye kayo bini skumtare ki kasi mtazo ki passe ya li kanisi ya ku yela nga passeport wana serna nga Jaël Show na pesi mbote belé wa bika problème rada ke nga benga bango ba fifisi wa Jaël Show ba te belé donc baza ba serna nga bango ne soto baza ba serna nga on a problème na mutu te ba bengani sona na ngoso ba bolé sosunani ibsanga ko moyi biso tanga sosuna tanga bena bien mais qui vous a bien informé donc vraiment c'est pas polémique c'est pas polémique te biso to ça fait polémique pété mais ceux qui peut-être muto ngana kanisa ezayi wana téléphone vérifier pour ya ko longo la team de Wata yo kanisa nani yo zo kanisa nani netinga na ka ba soupçon mo boy ya Karine Mokonzi ya solo ye mutu balongoli ndingi na yoki mais soki pena nandimité po normalement nandimité po ya le bango orchestre wana za bango ya ko longo na team de Wata franchement na ninga logique il y a bango to héritier te ya le baga isa ya bango ya le baga la team de Wata isa ya biso donc il aza lokola deuxième personnalité après Gogan Cosa Nostra na yebité pour y andolo ba rappelez son ni cause ni sala qui ba suspendre le passeport wana te ba suspendre nga passeport na ngizala donc tout ça les tourner tout qui Angola tout qui Brazza et parce que ba cacher zali cachant les enquêtes passeport ba cacher zali donc après wana na longwa na bossa na kutu mamba passeport et puis mutema malamu oyo Goga na zala na ngwa linga na problème na mutote a jeune cela qui petit na y passeport par rapport à identité donc cela qui ngape bien na monique a via jeune c'est ngape ne melo mo boya ubike ça moi déplacement parce que mon corps moi peut ko ya pense pas bien moi Kenya to moi Brazza mo roya peut-être ma mère to éviter peut-être ya ouli to capé to éviter na ninga na mystique à fourmi à Robin ça peut biso monde tomba soukoli la team Wata ndé initiative wana ozong sur le passeport ouais vraiment yango soki pena na ninga mabete so ba soukoli pena ndingo zoloba na ninga ba soukoli pena ma ba insecte mo boya bien te donc félicitations on peut ça d'abord félicitations il y avait na Goga Cosa Nostra parce que moni balobara yemo to ça va bien mais tout autour na so makambo za mabe et marché te donc état que conseil non peut ça vie na parce que wana ça vie na donc
aza mutu mo bazana mutu a raisonnera bien aza mayele donc afanda pina bato mayele pour créer les sous le moro bien parce que c'est un bon chanteur c'est un artiste complet pour mutu boya zati donc azala ndina bato ya bien pour makambo na ye ekeli liboso azate na bato mo polémique bato mo ya nini boye donc ça sert à rien dans la polémique parce que il est déjà Gogan aza déjà wata bato ba confirmer wata so mutu teli ke wana wata donc ça sert à rien on ça la polémique parce que au ça polémique d'ailleurs tout le temps on ça polémique vient ngana ninga mabete au kiti ça qui caché na ya ki wata nabi parce que il est wata il restera wata mais tout landa ki babi et ceux qui hérité watanabe à azwa équipe ya banani équipe ya mabwilo zaki parce que bazaki dans makambo tant que lo ki wata za wata banana osusu bon tant que lo ki wata za wata normalement il faut pas à récupérer équipe mabwilo pour babi équipe mabwilo mpesala ki akoma na niveau wana akoma na niveau na niveau qui wata banini batu baye hérité wata banini donc mais asa déjà wata buni batu baye ba mutu ndeni abeta double zeni de Paris batu baganga bikito na héritier Gogan ayimba ba confiance team ayimba ba remise reprise abeta ba Olympia ba Zenith bino bo na ona ibite na Congo balinga ba confirmer mutu ndeni ce que to bibo choix ya kolongola oyo donc kolongola tom suma mbolin ko récupérer oyo azaki tom sous seconde donc au tangi kombo ndeko na biso Jaël Show ouais là c'est wana isa choix ya bien selon yo héritier ça le choix bien et non choix bien oyo biki afinga raté banini va sûr que ba finga raté bon na yebité parce que na yebité mutu na mutu dans caractère na mais ce qui penza les kanisike olongoli mutu mususu potia mutu mususu na place pour makambo les oiseaux de même plumage non normalement tu n'as mabete normalement ça bazana ngabatu mais so balongoli peut-être mutu moko boy to batie mutu moko boy en place on a pour na epesa makambo bien pour na ngana on sepela makasi parce que naza na posa yo sepelika lwa balongoli mambole ngana naza na posa Gogan makambo ni marché OK comprendre parce que naza na posa vie makambo ni kindi liboso toza na posa to ça la force plutôt il y a RDC parce que biso to mona lelo ba Nigérien ba organiser biso poani bolingo ezali David na Wizkid ba kansara ba yokana bate nga fanda normal nga mona ba photo David na Wizkid même ba vidéo na katsa concert Wizkid na David bolingo ezali yango biso pe photo ça na amour wana po mboka to musique na biso et qui est liboso kala tozara na amour mais amour en ici là donc il faut amour les ala quand il y a musique congolaise okay. Donc c'est ça merci donc molo parce que là nga randona muté na artiste mon côté Gogan Cosa Nostra Zavie nanga Fabricas Maestro Zavie nanga OK les padres plutôt venanga faire regola aza papa nanga OK the King Hustle OK père nanga Gez Mawete Masananga Inosbi ba masana biso parce que ba tous ba génération moko merci comme conseil qui bat partout dans le monde entier bat belé vraiment au gauchi air donc babi ciseaux d'or de Bordeaux bata la biso staff mobile à Bordeaux partout dans le monde en Turquie quoi donc obi na pesa message té ngasko na poser question boy par rapport ya maman po yobi qui ya ni Rabi ne change pas té na bité que Rabi ne change pas na bi bongo té na bi que caractère na yi nenga zalelaka po a changer donc amesana bongo parce que yango na nga zuka terme wana Rabi ne change pas ba wana yo to lobi ni bona nga été par rapport à yo carrière na yo tom suba bolinga ba soutenir yo neti ba Cynthia Kapache général major tom so na besoin na appuyer to na simba na soutenir ndeko na nga leki na ngai donc Prince Babia tom susu mona abanga na ye tom susu soki na ye pe na Prince Babia batu batika ko mélanger trop makamba Prince Babia na Maniké de John c'est ma mère bien sûr yem tabotanga pona wanga nete c'est ma maman apportant à 12 mois le inani bana basala ba 9 mois mais nga sala inani donc asa maman à apprendre nga ba bonne manière que moi na foza donc c'est une maman à respecter yema kamna ye internet et tala ramati school na ninga finga rasiko Cynthia Kapache on na ngana loba
Tom Souzi, on signe ça so banga. Là c'est ma soeur. Moi ya baranga le barango. Ba fingana combien de fois? Tous en non réaliste. Mobutu. C'est un afinga rasiko yo. Sinta Kapashi. Il y en a bango ba bebana combien de fois bombali. Trop. Ala mutu na ye ba idima sona bon ninga baso et puis d'abord de inteke ngana mona mobali. Na okota mamba ba cité deuxièmement sous. Inteke bango ba. Deux fois apportez-moi Pierre Nao, moi conseil. Bon, conseil au ngana on ça. Conseil au ngana on ça. Ce que ça que non mère to finga. Non lo ba ke mère atika ngana conseil mais. Atika mwana ça sert à rien kufinga. Kufinga est apportera et l'autre. D'ailleurs kufinga kutu est apportera kutu ndé mabi. Comprendre parce que ngai prince baba na rôle quand TV tena bandara kufinga. Ce qui peut-être ça là qui moi agissa qui na ningi mo boya. Tala ba émission né. Tinga tala ya na binga qui par ma mère na ngai internet sti. Ngai na zo atana ngai na bosser na zo atana ngai na komela les boss Lionel Kinsala. Les boss Lionel Kinsala en diamant de na zo atana ngai au bosser. Donc ma émission peut-être internet na ninga mabeti matala rati. Wana pina ninga mabeti venanga les news de Sarah Ebi venanga Zoro Mabiala émission les news de Stars Zoro Mabiala donc Ebi ngai na soit katan ya kutala ba émission ya batoto pays peut-être ken piana oh peut-être nani natala ra ba lien mo batinga ra lien mo bo mais na ninga mabeti natala pina ba émission trop internet tinga zo katan nga plus sur travail et otala mangamni on sala et otala des mimi ba vidéo ya ba artiste mususu. So, bana carrière non, selon yo, on a qui carrière non qui est bien, autant la bien. Ma petit à petit, parce que mon bout, il y a une romalo, on a comme un bâmon fali, tu n'as comme un bâmon coffre rigola, tu n'as comme un bâmon wata non, bango pe balidé en abissona ba kofi olumide, ba papa wemba, banan artiste et toi Congo, à soit ton aïe, il y a qu'on concentrer, comprendre, les artistes oyo, on a bani carrière solo même pas une année. Même pas une, je crois, même pas 5 mois pour tout ma bête, je calcule les 22, madonna barande 2 mois. Ibsanga. Na 2 mois bon moi j'ai nga. Que calculer les autres qui ne ma bête non pour nanga et qui est bien parce que batu comme la nga. Te batu bataliga il fallait que relève ya papa mais ba mo no vraiment relève ya papa ça prendra des années. Mais non les cas. Nous allons au-delà de père nanga o asalate parce que ba père na biso ba beta musique internationale parce que on a une beta musique internationale na beta musique ya Congo en même temps moi na y presque pas na voix na y. Merci beaucoup Prince Babian, voilà nous sommes arrivés à la fin attention il faut calmement comme malamoro na ba dédicace. Toi et moi c'est pour la life, let me love you girl. C'est toi mon oxygène, mais laisse pas seul. À part ça, c'est toi la mère de mes enfants, girl. Oh girl, baby, je suis inondé dans ton cœur. J'ai l'impression d'être un poisson dans ton cœur qui mourra que les jours qu'on va le pêcher. Je me devant tout un matin, midi, soir. Mon cœur me dit avance, les jaloux me disent stop. Ça me rend encore fou, oh mon amour, je t'en prie. Ne coupe plus les charabia, bébé, t'as plus le temps. Sois ma toi, kanati, kabango, baloba. Bébé, I love you, oh mon amour. Faut que je te dise, nalelayo. Donc, nalelayo, bientôt des clips. Pour consommer, on a YouTube, on a Prince Babia, Bobeti Kaka, nalelayo, laisse-moi t'aimer. Donc, salutation, on a appelé Lionel Kinsala, homme diamant. Simbote bien Simbote na maman Nicole qui a mon ana ainsi qui a mon ana et puis famille qui a mon ana mon bimba et quand on a Simbote na bangono so papa na Guilhem Mayundu le mannequin de Paris Abed Achour Abed Ababa qui me place à Rotana donc babim vieux à misana ko idi bato Eric Mandala ya Maria Piron hein balobi les docteurs des ignorants et puis pourquoi pas na Simbote na bien na biso papi le roi hein. Bah papi le roi na pesi mbote ndinga basuda et puis na pesi mbote na le roi Manitou Ludovic Biart ba masa na ngana sto staff technique mobimba ya principal ya ndinga poto vena ngana dar en Turquie na direct en Turquie na pesi mbote na pesi mbote ba na surtout et puis pourquoi pas na pesi mbote na Antinez Sandoku belle femme et puis Randall Sandoku batoto balinganga merci na ndingo ya minga sous le na 2019 donc numéro za plus 243 89 180 27 80 plus 243 89 180 27 80 ou s'abonner na Prince Babia
Instagram wana bokoma bobenga Prince Babia na kati Instagram na biga bato le logo mara plus Insta plus WhatsApp ka ndenge zala bobenga bo connecter boyoka pe ba chant boyibisanga oyo finga kai oyo Paul bamola mukai de naza vena na posa na bino ba soutien mili. Merci beaucoup. Merci, chers internautes, merci d'avoir été nombreux, très nombreux de nous suivre sur Kapashi TV. Babi, vraiment beau s'abonner, chaîne Abina Makambo. Babi Migoto, c'est le Minora Moussalara, c'est le Bino Bolo, Oyakop Nabiso, donc c'est un mot vraiment donc Mato. Merci l'assistance derrière la caméra, donc là je vois BCBG, donc merci à toi mon major. Cynthia Kapashi vraiment pour notre confiance, merci à toi Sadio Mané pour notre conseil à tout moment, assistance merci à tout le monde. Merci na abonné na biso. Merci pe na mingi ne bo désabonner kuna boya bo s'abonner. OK. Tout moko kaka Francila Tukana. La belle femme Francila Tukana ninga London na piso mbote belé quoi. Merci na ba sponsor na biso surtout ba partenaire na biso surtout merci à vous donc vraiment Ogoshi Air donc mon sponsor privé. Merci na staff Mobima Bordeaux donc et puis ma sœur Noëlla Séoul la vietnamienne moi Simon Koboy donc n'a habité quoi pas comme les autres donc une vietnamienne au Congo. Merci et puis on se retrouve prochainement. Diaspora ba otunanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda nga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge, na ko découvrir na Mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à Kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique, peut pas yaka au moins séjour, au moins na oti Lubumbashi, na oti Brazza, na oti Boé, bon contacter ka Steve Loge réservation et zawana bateau tout balinga revendre la place à bien. Steve Loge. Cynthia Kapashi na posa ya komona makila Congo Web. Cynthia Kapashi Airbag. Cynthia Kapashi. Cynthia Kapashi. Malgré Kapashi motona lingeli mama machele motona lingeli makosina mama senti mama nabotola okongenga lokola moya mbugwa koko malanga. Ah, j'ai des larmes. Yebake depuis na monakio na koma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O troublé nga bongo. Non, est vrai. Cynthia Kapashi Airbag.